nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eritier Scramé ya komone la sexy Yena ma César Pratique mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika la famille Mbizi non si mes sponsors à Makassie unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est bien Balisa mwana mokatimbile Ogole mabosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Ogole mabosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Dededeze Bilenga Elengima Grace Mbizi la sexy Elengima Kongo Bilenga Mbote na bino balandi ya www.congoelengi.com de Grace Mbizi toza bongo lelo na résidence ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko pour na réunion au ba convoquer lelo pour na ko établir kopesa moto na moto poste na ye ya organisation pour na matanga ya sœur Marie Misamu to ko découvrir ensemble na bino très chers internautes programme ya matanga ya sœur Marie Misamu to ko découvrir le pourquoi ba convoquer réunion au ensemble na bino to ko tabongo na kati pardon to assister na réunion oyo papa Patrice a convoqué na mokona lelo donc c'est parti. Et aussi nous sommes une association mûre. Oui, commission des finances. Il y a la commission logistique. Nous avons la commission technique, commission de protocole, commission de sécurité, commission de transport, presse et médias. Nous avons une commission des programmes. Nous avons une commission sociale, commission des productions scéniques. Nous avons une commission enfin des relations publiques. Je ne sais pas si ce sera important de citer les noms. C'est bon? Papa Toko et comment apprenez qu'il y a la sœur Marie Misamu? C'est qui dimanche na Tongo de nayoka kisangwana na ndima enonte na vérifier de babeza solo et voilà ça là passe mingi na kazi. Toko et par rapport il y a des rumeurs qui circulent partout la sœur Marie Misamu a beli nini a kufina nini? Bon version officielle il y a médecin nae ils ont une mort naturelle par arrêt cardiaque. Je crois que c'est cette version des photos retenir. Les restes ils ont un rumeur. Vous les tout le monde vous convoquer réunion bongo na ndako ya papa Patrice et ça dû à quoi réunion au convoquer en c'est dû à quoi? Réunion ils allaient convoquer pour que tous là bisons ensemble. Tous en association la bisa ba ministère chrétien il y a AMCC il y a ceux-là qui faisaient partie au bazalakana ba au bazalakate. Mais tenez que aux bisons ensemble aux alam c'est aux alate bisons tous ensemble parce que tous la corporation à musique chrétienne. Alors tout ça la comité moko autre que bango que d'union nationale. Tout ça comité oyo à l'occasion de oyo oyo que la nous sommes bisons tous ensemble peut tous les lande pour la biso. Merci, j'espère Bolandi va intervenir sur auto sali bongo nanda résidence ya frère Patrice concernant réunion Oizaki organisé lelo awa pona ko vandi sa comité d'organisation à matanga ya sœur Marie Misamu. J'espère Bolandi bongo maloba ya papa na biso Patrice toza toujours na bino to même information nyonso concernant programme il y a sorti accord il y a sœur Marie Misamu botika bongo branché na www.congoelengi.com de Grace Mbizi la sexy tokutani bongo mbalasima toujours na compte ya émission oyo bye bye.
indi toza la kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe donc toza na maman agence ya danger oyo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié Ezalié auditete Ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali ndoi okutongola na moi mi caps Oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Kame ya komone la sexy Viena Masesa Magic Cleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika La famille Mizi non si mes sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez, chérie, Yari. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est bien. Balisa mwana bokatimbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana bokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Baruba bakatambile. Kongole mabosaka. Mayebo. Lasso. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.